Bonjour la famille, coucou la famille, bonjour à tout le monde. Coucou la famille, bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde, coucou. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà. Coucou la famille. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les autres qui disent waouh, dans des jours, tous les congés. Mercredi, jeudi, allez, congé 2 semaines, et ça bien. Voilà, bonjour à tout le monde. Shalom, homme de Dieu. Coucou la famille. Merci la présence. Nabino sur bozo landala danoise. Merci na ba commentaire Nabino. Merci na ba conseil. Vraiment, merci na routine de la ba émission. Et ça vraiment gentil. Merci na routine na ba analyse. C'est vraiment bien de votre part. Alors, yenge na bande konafisa bundu dia Congo na église en PV à Longo. Boboto bondeko na bande konafisa église catholique. Vraiment shalom na ba homme de Dieu, ba chanteur de l'Éternel, ba shalom matondo na bande konafisa kimbangiste, matondo. Toute tendance confondue, bambote ebele biska bizubino, ba de konafisa témoin de Jéhovah, ya néo apostolique, vraiment armée d'Isali, bambote ebele protestant, bambote la bino. Ok. Lelo, tozalaki depuis dimanche kaka. Et comme il déjà 2h du matin, 2h à 3h du matin, on a kati à Londres, tozana sango ya pasi. Ya pasi au balobi ya pasi. Bande konanga. Vraiment, na ebite to sala nini. Pona bana na biso sango ya pasi bande konanga depuis dimanche na butu wana donc samedi ba ambiance ba koti jusqu'au dimanche na butu donc dimanche ba 2h du matin bande konanga sango ya pasi na kati ya communauté tu ko perdre donc moi na ya 35 ans. Ozo kapena mwana bonne santé, aza santé ya bien, to uti ko perdre ye donc akufi. Kokufa na ye bande konangai, moyen na expliquer bino o balobaka na kati ezate. Pona ezali muto ya kufi, d'abord ye muto ake na vérité na ye. Oyo bakangi abomi ye, aza na prison, yepe aza na vérité. Tangusu ni mama na ye, ni tata na ye, ni tangusu ba proche, ba yebi vérité te. Mais oyo ezo lobama, toko lobango te vérité. Mais oyo ezali na miso ezake, l'infraction est consommée. Moi na 34 ans akufi. Ba bomi et pas y a connaissance na ye, proche na ye moko. Ndenge nga ba expliquer ngai na ba collègue na batu oyo ba yebi moi banango balobi ke mwana wa mobali ba bomi wana. Donc ba bomi ye na ko ya ko expliquer bino ndeni ba bomi ye. To ye banano moi nuance oyo moke. Les garçons oyo ba bomi à 34 ans. Muto a bomi ye ezali camarade ya beau-frère na ye. Donc, petite sœur na ye, propre, mobali na ye, c'est quoi camarade. Donc, camarade ya beau-frère na ye, bazana bango ba jeune, cela veut dire que beau-frère na ye pe, azaka na kati ya masolo na bango, c'est quoi camarade. C'est quoi masolo oyo bango beta abomi muninga, eza ba masolo moko, oyo eza un peu compliqué yakoloba. Donc on ne peut pas parler oyo loko to yebi bien te pour éviter ba problème parce qu'il y a toujours de l'incompréhension. Mais eloko to yeba ke mwana mobali wana ba bimaki bazalaki esika ya ambiance, esika ya ba discothèque, esika moko mobulu makasi bande konangai. Kwe wana kwe moko donc kwe moko nazo bisabino
Donc ceux qui même yo moko na butu o sepela ko zala côté wana te. Donc pour moko un peu désordre boui. Bazala côté wana ba bini o ba bini na ba discothèque ba sali o ba salaki incompréhension koti na kati na bango ceux qui pe o ba bomi ye mutu ceux qui pe ayaki na mobulu ou bien oya bomi muninga ye mutu ayaki na désordre bande konanga mwana mobali wana tango azokatisa nzela wana mususu akoti na voiture bande ko alandi ye aniati ye exprès na ebiti soko azaki na ida boma ye dani abuka ye makolo soki nini bande ko aniati ye exprès do na mutu penza bande ko nanga akei jui do a cheminer ye bande ko tala motema donc soki fin du monde yango penza na ebite so penza yango penza pourtant so batu bazo fin du monde komi omona tosaka mwa baduti parce que mitema ya mutu penza ba mitema ya batu ekomi mitema moko ya mabe ya kosakana te. Donc comment tu peux vraiment faire ça na moninga na yo? Donc amoni ki azana mbeli sur place te, amoni ki na bimi na munduki te, mais na bimi donc bandeko arme oyo bozomona eza partout. Oyo toyokola ki arme blanche, arme à feu. Donc eloko ko boma muninga eza partout. Pa okozwa pe kalobina boma muninga okangi e kati moko na kingo pendant au moins 40 minutes à succomber. Okozwa ta couser ou étouffer mutu. Surtout mutu so waza tsu na force te ou étouffer na zolo akufi. Donc tozana minduki partout oyo ko boma mutu bande konanga. Donc bana mikolo bongo bana 34 ans. 34 ans ba papa déjà. À cause d'à peine à moins 14 ans. Moi, à 34 ans, à cause de moi, 14 ans. Moi, à 34 ans, à cause de moi, 12 ans. Il y a 10 ans. Bato pena ba balaka abali pena bien ba garçon musu ba balaka na ba 24 ans, ba musu ba balaka na 27 ans. Alingaza diana bana, à cause de diana bana 4 peut 3 pe bana na kati ndako azu gérer pe ndako na e. Mais na ba âge wana bazolinga kozwa ba responsabilité te, bana na biso bazokola te. Bande ko ba mama ya bozana bana mibali na kati ndako bolinga bopesa bosola na bana bino bakoma ba responsable. Toza awa na poto bana oyo babotami na poto awa ebele bakomi na ba 40 ans. Na ba bano bayaka na bango koya ba bébé ba musu bayaka na bango na 5 ans, ba musu bayaka na 6 ans. Ebele baleki 40 ans. Mais baza ba irresponsable bana na mibali. Bazo bala te kaka vina bango loyenge ba classe malunga pe batangi te baza kaka ba homme seul baza kaka komimona kaka baza kaka ba jeune so si ba tie ba carle na bango na mitu ba tie ba locks na bango na mitu ba suki na bango komi lokola bula des autres baza na bango te ke ba vandisa masolo siko banani ba osunga bango ezaka biso ba parents batu musu baza te ndeko na ngai kochaka motema na mutu mususu te. Zwa mwana na yo mama vandisa ina nda kutalisa ye lobake papa nanga ozo kala te ozo kokisa 30 ans yo kotela bana biso basi ebele bazotula bana ebele basi bani babala bande ko bango ba congolais balingi babala banois bozwa bango wapi parce que ba garçon ba komi ba irresponsable ba na ebité so bazolinga babala na ba ageni. Moi je connais même ba garçon mo bona ebaka na Suisse a komi il na 42 ans boy. Moi si nyo so ba olaxe kaka ona mona sepel na ete o penzana nte tala kandenge na zali. Donc bana bakomi ko benda ba beauté bana mibali bazo benda beauté. Et puis ebele bazo kende na système ya misala ya sima bazo préférer ba bima mibali na mibali. Bande ko eza pasi to kote ya pe bana ngona munoko nini pona bayoka. Yango wana bomonaka baninga basala ba communauté. Mais biso toza incapable de faire la communauté congolaise moko boye ba réunion bana bazote ya bana kole quand même na ba YouTube côté ya ba jeune garçon na biso ba âge nini ba koyi kokoma ba responsable parce que moi na oya tangi bien na classe avant 25 ans
akosilisa makambo na ye nyonso o licence o master nde balobaka o boye o formation en tout cas na 25 ans mwana oyo atangi malamu akosilisa ntango akobanda kokotisa bademande ya misala parce que akosilisa me azosala bamisala mike mike akozwa mosala mpe na 26 ans asorganize 28 ans avant 30 ans ndeko mobali akozala deja na fiancé akobala mpe deja akobota mpe deja mais tala bana na biso ndenge bazo yenga mwana 34 ans irresponsable azokene na ba discothèque na ba âge wana eza ba âge ba 18 ans ba 20 suka ba 22 ans ba âge lo yenge mais soko comme na 34 comme irresponsable mais tala place bakendeki bazalaki esika ya discothèque soki bamelaki soki balangwaki garçon wana kota na mutuka nyata moninga batu baza koganga baza kolela bamama congolaise mpe batikala esima te bazalaki ka wana nzinga wana mpe na comprendre te soki bakende kosala nini na butu wana so eza bamama oyo basalaka na butu soki mpe bazalaki bazalaka na quartier wana bayoki alarme wana ndeko mobali yeyo asili kotika biso botala ye bien ta mosu boyebi ye balobi avandi kote azali mutu ya London East je crois bandeko bomoni boza omona mwana mobali ye wana asili kotika biso sikoyo oyo abomi ye yeyo botala muntu oyo abomi ye soki bomoni ye bokende kotika ye akende kosala kisango oyo abomi ye yeyo tala elongi ya kimia mwana mobali ya kitoko boye oyo akosala deja foyer na kati ya ndako na butu wana kende kosala nini vraiment parce que baza ba irresponsable pour ce koza responsable na ba 2h du matin wana okene na libanda kosani usana kati ya ndako na mwasi na bana botala bana bino nde balali pour encore weekend botie ba film na bino botie ba biloko na bino tala oyo abomi moninga mutu abomi moninga ye wana plutôt yoka mukeba mama ndenge babandaki kolela esalaki pasi na mawa to chamwa volé oh pe maman oh soki pe jeune fille oh yepe akendeki discothèque bozela nazoya tozwa mwa eloko epesaka mwa son boyoka ba témoignage bozela toko bandela bomi ndeko na biso babomi ndeko na biso ndeko na biso akufi ndeko na biso akufi akufi te balobi akufi ok akufi wana sango mpe mama mukie nzambe ndeko na biso boyoka bango ndeko na biso ndeko na biso ndeko na biso akufi ndeko na biso bazosala nyonso basite na militaire batuti ye Christian nga mona nzolo bafona moto bande kobeta yo soki nokusana na ye soki nokusana kuna ye te moto atutaki camarade na ye nde moto atutaki ye bazobeta ye siko yo soki oke kuna soki mbila ye bakuti yo na makambo wana okomprendre bandeko na butu botala molili butu benza kuna zela batuti ndeko na biso batuti ye ndenge azala bapanje mutu bapanje mutu bazala nyonso bongo mutu epanzani deja cerveau enyamuki bazala nyonso
basala nyonso bapolisier banani nyonso basala nyonso ndeko na biso nzambe na biso bazalaki na kati ya discothèque bajeune nyonso babimi nzambe makilo lekebele makile bimaki ebele. Oh Seigneur, nakoka chocote. Waina laksa bino ezate YouTube olinga te baba olaksa makila. And then he knocked into him. And then he dragged him. He didn't do anything. Did you see what happened? Yeah. Tala ba jeune bazaki na ba discothèque ba bimi. Bande ko bo like bo partager place bozo mona ba mi des opela wana alali wana mutu o nyonso o ba niati yango vraiment na ba 2h 3h du matin donc mutu aza responsable on sala ni na libanda fête ya mariage to kokondima ba esala ba âge moko boye ba fête échangeaka o kisa se moto lo yenge masanga eza pasi na modèle mutu epanzani bongo mpona bika nzambe sala seigneur sala grâce ndeko na biso abika kolozongisa fina ye kolozongisa molimo na ye kolozongisa molimo na ye seigneur ezongisa molimo na ye seigneur ezongisa molimo ndeko eza pasi boyoka molimo na ye zongisa molimo na ye zongisa molimo na ye Seigneur, zongisa molimo na ye 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 kolo nzambe naokoka te Yesu zongisa molimo na ye zongisa molimo na ye sala grâce kolo kotika ete kolo Yesu Masia kotika ete te ya boboma mutu te boboma mutu te boboma mutu te boboma mutu te boboma te boboma te boboma te Nzambe okolo ah ouais maman voilà bandeko na ngai toke na vidéo mosusu oyo moyen nalakisa bino eza te mais botala les garçons en question ye wana j'espère que bomoni ye oyo nde basili koboma tokomi na biso na suka et puis oyo nde abomi moninga moto abomi moninga ye wana et puis après koboma moninga bandeko na nga akimi akoti su atanga niati ye wana akitaki te mbala moko bandeko na nga akimi ba akimi ndeka bezalaka plaque na ye bazwi bato babengi police pe ba police baye babengi ba police à côté mosusu bandeko na nga bango bayebi ke nzela bo bake bakangi ye na voiture na ye wana bakare ya le pas atelemaki amoneki moyesi wasala eza te abimi aza ya kokangama tala sikoyo okoki kokota prison à vie na yo mobimba okoti prison mpona mozoba mpona likambo oyo okokaki koevite yango ntango mosusu omoni bapesi yo kanda olongwe na yo alors bandeko na ngai bana na biso tozobota bajeune garçon bajeune fille boyebake bato mosusu babotamaka bazalaka bautiste moko ya mike oyo ezoyebana te bazalaka na monde na bango mpona nda mosusu basala mpe criminalité okoyeba te omoniki motu aza ne normal mais omeki kaka otumole moke boye asiliki ozokompote donc asiliki donc bazokoka komaîtrise ye te alors bandeko na nga avant
ya kotumbola mutu ou bien kozwa camarade ou bien koyeba nani kotambola na ye, il faut ko étudier bien. Bozwa ka bizuila te. Yango na to senga ba jeune fille na biso ba jeune garçon, bazwa ba camarade na bango babandeki na bango banda bo mwana, bazo yeba ndenge nini bakolaki. Ki camarade ya mukolo même o biso to zwa na pote boy. Oyebi mutu ninga kolaki te. Msosa mutu mobwe, même atane bo mona so to ka kosala ba émission. Mutu musu bozo mona ye wana azana ye mutu ya mabe assassin aboma kabato aboma bamsuba aboma mibali na bango bamsuba aboma basi na bango mais bokoye bango te ayona pensa la bémission bozo kota pe bozo chape ba like bozo aimer mukolo boko mo kalika mo we pa bokoye ba ke mutu oyo aza mutu mabe batika kalika mbuno kite azo tout autour kaka azo surveiller kaka moninga soka monika moninga sali boy azu yango akati achepa na ye afingi kaka bongo na bongo donc moto bongo soko moni bongo soko bokutani en face pona nyata yo ekoza facile yango na tuka bandeko na to sala attention to solola na bana na biso oyo nyoso eza kaka signe irresponsabilité. C'est que moi je conclus. Parce que s'il y avait la responsabilité, moi, na 34 ans responsable, ana moi si na ndaku na banana e. OK, ça la ni na ba butu na ba discothèque. Pour ba ki no luka makambo. Parce que ba vidéo muso na l'accès binote YouTube o lingate, ndenge mutu na e panzani na après wana ila mu ya kimi ba camarade ya oyo na ba camarade ya oyo kuna ba bandeki ko bunda moite bitumba ya somo ebimaki place wana. Police azo ko maîtriser bango te. Donc police kuta ko banga ke tellement mutu azo bazolinga mutu abika bino koto bozo bunda donc ezalaki mobolo. En tout cas bana biso ba noir ba tondi belé mais bazo produire l'autre. Alors bino bato bozana na bano amiki bosa l'effort ya ko solola kana bana bien ya ko éduquer bana malamu parce que tozana place msuto okimela te. Obele na Yesu et puis na yo moko mama zala forte vraiment botika la malamu sango ya pasi bo partager bo like bo partager na ba jeune bala musa conscience et puis batika ki motema mabe ata mutu asali yo likambu ndenge nini jambo ko koma na point obomaye tu peux tout faire mais ko boma muninga eza osalango pourquoi tu vas gagner quoi maintenant les garçons a gagné quoi ata ya kei siko place ya za kuna na prison auzala malamu so ezaki ata na États-Unis alingazo na peine de mort yepe fallait ba bomaye elinga ezala malamu. En tout cas esali pasi to na pasi makasi awa na kati ya Londres na kati penza ya Londres je précisément na London East. Donc bandeko nanga pasi partagez, likez, merci beaucoup, bonne journée à tout le monde, bisous bisous, bye bye.